Ce magazine vous est offert par Aéroport Bar. Comment Kinshasa Mbote Moza Kalmo Ebele Kolanda magazine Abino d'actualité en ligne à la facile plus 243 vitesse ya kusakanate nzela ya mabulu olandi kwe. Sénégal est prêt pour la aider gouvernement ya mboka la maximisation ya ba recette enfin ya ko concrétiser vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le peuple d'abord. Président ya Sénat Modeste Bahati Lukwebo azali prêt ya koaider gouvernement ya mboka pour na ko maximiser ba recette pour na ko répondre na batante ya population envie ya ko permettre na président de la République à réaliser vision na ye ya le peuple d'abord. Commission économique et financière Ecofin na mukuse ya Sénat bako se pencher sur ba recommandation o esalamaka na belu na précédent gouvernement pour na amélioration ya gestion ya choses publiques. Atalisi ke soki ba recommandation wana ezali exécuté et qu'on se transformer en opportunité ya maximisation ya ba ressources ya l'État avec conséquence pour na augmentation ya budget ya sol. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé Kina Lubumbashi Conseil de sécurité élargi aux comptes rendus dans un message. S'agissant de la situation sécuritaire, elle a été appréciée relativement calme. Néanmoins, il a été noté, primo, des cas de vol armés. Il a été également noté le phénomène de kidnapping maîtrisé. Il a été noté également la situation des Bakata Katanga maîtrisée. De façon générale, la situation a été appréciée calme. En ce qui concerne la situation du Covid, après le pic qui a été connu aux environs du 3 août, la situation a été stabilisée. À l'approche néanmoins de la 4e vague qui est annoncée pour décembre, il est recommandé beaucoup de prudence. L'appui du gouvernement central a été également noté et le gouvernement provincial a remercié le Premier ministre pour les efforts consentis. S'agissant des hôpitaux Sendwe et Sine-Congolais qui doivent venir en appui à la lutte contre le Covid, le ministre provincial de la Santé devra entrer en contact avec la vice-ministre nationale pour harmoniser les points de vue quant à la gestion de l'hôpital Sendwe et quant à la mise en œuvre de l'hôpital sino-congolais. Un autre point important débattu au cours de cette réunion est la situation pléthorique de la prison de la Kasapa. Il est donc question de trouver des solutions pour rendre la situation un peu plus saine. Le Conseil a décidé de prendre des mesures pour alléger la prison de la Kasapa. Pour le reste, vous savez que nous sommes en période de deuil suite à la perte du patriarche Kyungu. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a fait des recommandations à la population. La recommandation essentielle est que la population doit se comporter de sorte à rendre un hommage digne à ce patriarche. Sur instruction du chef de l'État, un mausolée sera érigé et c'est à la suite de cette érection que le deuil sera mené et clôturé. Dans l'entretemps, la paix et la tranquillité sont vivement recommandées. Commencez à 15h30, la réunion s'est poursuivie jusqu'à 16h50. Gouverneur de la province ya Okatanga Jacques Kiabula Katwe a salaki message pour n'a pas annoncé que ba funérailles ya Baba Kim vous allez reporter à une date ultérieure. Okatangaise, Okatangais. C'est avec tristesse que je vous confirme le rapatriement la nuit d'hier à 23h37 à Lubumbashi du corps de l'honorable Antoine Gabriel Kyungwa Kmwanza, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga.
À cette occasion, je voudrais inviter chacun de nous à garder une pensée pieuse requise en pareil moment, tout en lui réservant des hommages mérités et dignes de son rang. L'organisation tient à présenter ses excuses pour le retard enregistré par rapport au programme officiel initialement annoncé quant à l'arrivée de la dépouille mortelle à Lubumbashi. Ce retard est dû aux circonstances indépendantes de la volonté des organisateurs des obsèques. Par ailleurs, je tiens à vous informer que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accédé à la demande de la famille, celle de construire, en mémoire de l'illustre disparu, un mausolée dans un endroit à convenir avec la famille. Le programme d'inhumation vous sera communiqué ultérieurement après la construction du dit mausolée. Qu'il me soit permis, au nom de la province du Haut-Katanga, de présenter une fois de plus mes condoléances les plus attristées à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, à son parti politique l'UNAFEC, ainsi qu'à sa famille biologique. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Je vous remercie. Cercueil oyo bozali komona bafiniki drapeau ya République démocratique du Congo ezali cercueil ya président ya assemblée provinciale ya Haut-Katanga Antoine Gabriel Kyungu Wakumwanza ekomaki na jet privé na butu ya mercredi kino kokoma jeudi liboso ya ba autorité ebele oyo basalaki déplacement na aéroport international ya Luano pona koyamba depuis mortel ya père ya veille de conscience katangaise. Tomonaki présence ya Premier ministre Jean-Michel Samalukonde, gouverneur ya Haut-Katanga Jacques Kiabula, ambassadeur itinérant ya chef de l'État honorable Dani Banga, pe ba personnalité ya ndenge na ndenge y compris famille biologique na ye. Nase ya fanfare ya la police nationale congolaise, nzoto ya Baba Kyungu ekindaki ti na morgue afya Don Bosco. Premier ministre pe délégation Mobimba bakendaki par la suite ti na résidence familiale bisika matanga ezali kosalama pona ko consoler famille ya Baoba ya Grand Katanga dont ba funérailles ezali reporté pona une date ultérieure. Kejo Nécropole ya Lubumbashi ezali prêt pona koyamba déjà nzoto ya Baba Kyungu misala ebetami dada avec impact pays. ezali sur demande ya ba instance politique provinciale nde Nécropole ya Lubumbashi Bauti kosilisa misala ya construction ya dernière demeure ya fait Antoine Gabriel Kyungu Wakumwanza oyo azalaki président de l'Assemblée provinciale ya Haut-Katanga avec 150 mètres carrés mausolée oyo et mobilisé ba personnel ya nécropole ya Lubumbashi na 48 heures ya pamba misala et betami dada pe ba komi na résultat final. Nous sommes prêts, nous attendons maintenant les décisions et voilà, c'est quelque chose de nouveau, c'est une première probablement au Congo dans ce genre de construction. Et bien on espère pouvoir continuer comme ça à honorer la nation et honorer ceux qui nous quittent. Et c'est que nouveau quartier ya ba mausolée oyo ezali réservé na ba personnalité emblématique oyo ba marka histoire politique ya mboka. Kejo consommateur, il y a drogue communément appelé Bombay, Bakoyaki Yamaboko. Il y a la police et le général Silvano Kasongo a présenté Kibango Mokola Lobby. Il y a le gouverneur, il y a la ville Jean-Tini Ngobilanga. Depuis un certain temps, nous allons observer na Kinshasa consommation moko abusive pe excessive ya drogue oyo bazali ko benga communément Bombay. Jeudi 26 août 2021, gouverneur y avait l'excellence Jean-Tini Ngobilambaka assista qui na présentation par commissaire provincial y a la police y a ville ya Kinshasa, le général Silvano Kasongo à la kisaki batu oyo, ba dépositeur, ba vendeur ainsi que ba consommateur y a Bombay pe ba stupéfiant misusu.
attrapés en flagrance. Il s'agit de 20 dépositaires, dont 12 vendeurs Yamibali P 8 Yabasi, 78 personnes Oyoba Melaka, dont 68 hommes, P 10 personnes Bazali Banabasi. Boga communication Oyo, premier citoyen de la ville, Excellence Gentini Ngobilambaka à Salaki. Drogue, eza kotinda bana na baleki bakoma miyibi, ba assassin. Drogue, eza kobebisa santé ya bana ya baleki. Drogue, eza kokomisa moto liboma. C'est-à-dire que tout ça est kebaté, na kati na mboka na biso. Surtout brogo babengi bombe. Et les alliés comme ça bana na biso maboma. Est-ce que les alliés comme malam bino boyebi malam que drogue eza ko bebi sa société. Eza ko bebi sa bomo ya pas. Eza ko bebi sa santé ya pas. Mais bozali côté kayango. Pona nini na ba mama na ba papa pona nini bolobela ngai pona nini mombongo moto oteka mbisi akokotema desu akokoteka fufu akokoteka mbwengi akokoteka biloko nyonso oyo eza kotonga nzoto bino bokomi na mombongo ya kobebisa santé ya bana Kinshasa. Pona yango na bandi ezala bino ba dealer, c'est-à-dire bato boza koteka drogue oyo babengi bombe na misusu cocaïne na baye oyo bazokomela yango boza obende ndenge moko. Surtout bino bato boza koteka boza komérite kokende kosala bilanga kanya makasisi. Boza komérite kosala bilanga kanya makasisi. Et puis bana na moni mingi santé c'est bébé bikona bino. Bana oyo tokotala na ba famille na bango na ba tata na bango oyo famille akondima totindi na kanya makasisi bango bakili kosala bilanga lokola bino mais bino boza kokende kosala bilanga na kati na kanya. La bande va payer dans Bangonyoso, les alliés, et puis commissaire provincial, dans le service national, pour ça que c'est bien au bout de ça. Au lieu de baby sakaba, banawa, ok, bon ça bien on a roulé ça. Ok. Il y a sous qu'on a ça. Félicitations la police nationale, la Congo. Na tournaye, le général Silvano Kasongo a talisaki pe boye. Bango bazali batunisien baza na société moko na Bombeo baza badocument na bango basomba catalyseur basombi yango soki basombi yango ebele batie yango baexporte yango ekende Allemagne aparte Allemagne bakosongisa mosusu ezonga na batio d'échappement donc tozwaki information wana ke babombe eutaka na makambo wana kangi basaki wana ebele tokangi mpo bango tozokontinue bankete atala. Lutte contre insécurité et consommation ya drogue na Kinshasa ezali musala moko ya makasi esengeli ke ba moyens ezala suffisamment fournis pour na ko démanteler ba réseau oyo nyonso boende ezalaka. Na dossier ya PSP na faire pesengeli ko ba ke bande ko ya sieko ba bukala kina ba autorité ya IGF. Si tu parles humain, si tu étais humain, alors parle humain. Dans la discussion, nous avons relevé le comportement de l'inspecteur chef de service de l'IGF qui, lorsqu'il a constaté qu'il n'y avait pas de soubassement dans les dépôts de demande de frais pour les intervenants de 2020-2019, ne devait pas passer dans des médias au travers sa communication, c'est-à-dire son service de communication pour parler des tentatives de détournement. Nous avons eu à prodiguer des conseils pour que ça ne se répète pas, mais néanmoins qu'ils se mettent ensemble pour trouver solution au plus vite que possible au problème de paiement des intervenants
de TENAFEP 2019, 2020 et 2020-2021. Lorsque les éléphants se battent, ce sont les herbes qui en pâtissent. Nous lançons encore un cri d'alarme pour que l'enseignant rentre dans ses droits. Sinon, puisque nous avons parlé, nous leur avons dit que nous abandonnons l'action de sabotage de tenue de l'examen d'État, mais néanmoins, nous sommes en train de nous dire que c'est nous qui avons exigé au chef de l'État à ce qu'un organe indépendant puisse venir nous aider à contrôler la gestion des fonds dans nos services. Et c'est nous encore qui disons que nous allons leur demander de quitter le PST puisque nous avons constaté ce que nous leur avons fait remarquer, qu'ils sont devenus juges et partis. Enfin, la nouvelle génération pour les changements, ça dit déclaration par rapport à un conflit entre gouverneurs Nabamo Fifi Masuka honorable Claudel Loubaya. République démocratique du Congo, coordination provinciale de la nouvelle génération pour le changement du Lualaba. Dans les soucis de démontrer avec beaucoup d'enthousiasme et satisfaction sur les différentes réalisations de la bonne gouvernance prônées par le président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi. La nouvelle génération pour le changement Lualaba réitère son soutien indéfectible à son Excellence Madame le gouverneur Fifi Masuka Saini et rappelle à l'ordre au beau sens le député national Claudel André Loubaya d'avoir été tombé trop bas en se comportant comme un petit enfant qui se sert des spéculations médiatiques et des réseaux sociaux pour donner un point de vue nul. La nouvelle génération pour le changement Lualaba donne un conseil au député national Loubaya de pouvoir élever le débat à ses sorties médiatiques pour agir en tant qu'une personnalité politique. Fifi Masuka est une femme exemplaire, un modèle de gestion à tous les gouverneurs de la République démocratique du Congo. Ainsi, nous restons toujours de cœur dans l'ombre du combat de notre coordonnateur national, M. Nsele Minga Mardoché. Que vive la nouvelle génération pour le changement, que vive la République démocratique du Congo, que vive l'Union sacrée de la nation du Lualaba. Je vous remercie. Kinshasa, bamama ya Congo, Kinshasa pe Brazzaville, boyebisa bango ke banvoiti te. Désormais, pour na kolata malamu, ba boutique RH Top Model, etiki ba porte na yango polele, pour na ko permettre bino bozo ba vêtements ya qualité, bo banga te po awa bataille nyonso ezali. Ba pantalon, ba robe simple, ba robe ya soirée, ya cérémonie, ba chaussures, ba sandales, ma papa, ba ketchi ya solo, nyonso esengeli pona ba maman, ba femme d'affaires, ba jeune fille ya swag, boko kuta yango na ba boutique RH Top Model. Bona moto alokoti ngai oyokaka losambo soki bataleli yo oyokaka losambo Po mitungisa na bino te po ba boutique RH Top Model ebongiseli bino ba service ya livraison à domicile, achat en ligne, pe expédition na ba province. Zambalola salisinga kaka Yesu Zambalola
la salisi. Chante avec moi, on y va. Jésus, Sambalo la salisi. Katia pasi asalisi mituna nanga ezwi piano. Pour na plus de précision, bokoki kobenga na ba numéro ezali affiché to pe boleki na ba boutique RH Top Model oyo ezwami na avenue Colonel Lukusa na commune ya Gombe, référence premier shopping mall na premier niveau Oza Mobimba. Topé Mususu oezwami na numéro 1 ya avenue Mont des Arts na commune ya Gombe, musika te na école cours Sénègue. Kasi boboza na teke ba boutique RH Top Model ezali polele du lundi kino dimanche de 9h à 20h, kasi dimanche na premier mall exceptionnellement de 13h à 19h. RH Top Model, vous rendre top, c'est notre devoir. Qui dit mieux? Hey, yo! Na commune ya Masina mama abukani makolo kozalaka na cœur sensible kotali limote. Batu bomoni batondi ebele boye po makambo ya pasi esalami awa tozali na commune ya Masina na niveau ya pont ya mai ya Ntsanga sur boulevard Lumumba. Accident de circulation esalami awa. Camion remorque oyo bozali komona na basima boye nde emateli mama na makolo nyonso ebukani po abandaki kokatisa azali kosote ba séparateur tala makambo ekomeli ye. Quelques témoins tokuti sur place ba communiquer boye. Kasi na mapena yeka liberté na ebiete mende na mona coupe salinga somo. Adeka katsa prince. Ne kamiana kuna ya zaki kalungo ememini saki basake sima yango mte tutie. Salinga somo na aja mama batiki bana. Atiki bana salinga pasi papa na ebiete. Ya malamu tesiko kamne. Kamne ya saka kamne na saka sima ekimi. Papienda mabasaki ya sima. Papienda mabasaki ya sima ba mibali batelema ka bapie yango kamne mwana kumeki. Mama baniete na makolo nyonso. Remorque ya sima. Nyonso penda. Panze makolo mama sale hémorragie to asite mama obika. Tipo andaka tisa. Tango azo kima siko muta mota kima boye. Pesi wana nde bakasala ngo. Oyo siko batanga sasa za mke. Kasi elkambu ya kokamwa ezali ke bana ya changu balalaka te bapie camion mobimba basaki ya sima nyonso ekei kokamwa. Sima population ayibaki nde basoda bazwi ngai nde muna utotika ngo na se ya so de monton. Na ke kuna pe nyonso pe de esili na sundoli mutuka na bango nyonso bapie nyonso. Remorque mobimba remorque sima nyonso mbwa piyango nyonso donc nani roulage aye alongoli remorque amemi yango na social nyonso piyango esali pasi makambo ekomeli mama na biso kasi population pe boyo kaka po awa tangu major Rémi Kanza mal à l'aise akangaka batu oyo basotaka ba séparateur totali ya solo azalaka pe na raison na ye kejo.
Force One azali na studio tokutana kina yibuna. Air Force One. L'ambiance continue. Ah oui, mutu bozalaki koluka yeyo. Après avoir kobinisa mokili Bobo Mesano, pembeni ya maestro Fabro na Villa Nova na bakri lokola. Beli Soussou. PDG le Mibidin, stylo c'est paillettes, biblique comme vidéo. Na oyo kaka ya ye. Egege mon grosso. Fiston Tona. Bokanisi esili yoka lisusu eloko oyo. Ometo, Kalobusi King of Swag. Montpellier, Ito Kaluchi. Neo Tam Tam Voyage. Air Force One, l'avion du boss Trijadir à 3 jours, meilleur animateur africain, Ayembala Oyo en solo, avec nouveau single On danse comme na Lola, veut dire Mabina ya Lola, te surprenant qui est en plein studio, Yoka Lisusu et Loko Oyo. Yakosamba ezate avec l'avion du boss Trijadira. Bozalaka déjà à l'aise pour abinisa Congo na forme nyonso. Mutako Chatembe azate. Bon kanga ba ceinture pour kalate. Toko bina comme jamais na single na ye. On danse comme na Lola. Mabina ya Lola. Biso totombeli ye kaka bonne chance pe plein succès na carrière na ye. Hey yo. Bijuan de Bruxelles. Ado you. Qui t'a créé? Question bête. 3 jours Trijadira. Yomo Kopé, meilleur animateur congolais. Les tout-puissants du rap africain, Gaz Fabulous en production le 4 septembre Oyo. Natwin Bar et Payabos Blanchi Mukolombongo, aye, Charlie Chilanda, aye Kolia Bambongo, naye, aye, aye, les tout-puissants du rap africain, Gaz Fabulous Sinyama, le plus frais de sa génération, en production Mokola samedi 4 septembre, et Koyinda Mabe na temple de l'ambiance na commune limitée, Sif Lodge, Sif Night Club Twin Bar et Sikase Moko, Oyo client à se sentaka à l'aise. Alors, Ozalaka Mukolombongo, Kozanga te, Tokuta na biso nyonso à partir il y a 15 heures déjà, ba porte et Kozala Polele, pour la soirée aïe. Yo, rendez-vous à la maison Sif Lodge. Hein? Votre retour ce 4 septembre, va dans tout à Kin, va dans tout à Lemba, l'unité, mon mère, je sais pas moi quelle commune. Tout en a dans Sif Lodge. Le 4 septembre, Gaz Fabulous sont chauffés. Signement. The Twin Bar is back, Sif Night Club et Zozelabino, tout en respectant ma geste barrière, Boyato Sepela Lisusu, Bobo Mesano. Une seule adresse, avenue Ngouya numéro 6, na chaussée Lumumba, 12e rue résidentielle, na commune Yalimete. Qui du mieux? Eh, Kejo! Oui! Afro Basket 2021, c'est le République démocratique
enregistré qui première victoire naïe Mokolo et à lobby face à Cap Vert. Commentaire signé Jonathan Kang. Équipe ya Léopard na première quart d'heure et Silisaki na 12 points. P équipe ya Cap Vert na 17 points. Na deuxième quart d'heure kuna ba Léopard balamukaki na 35 à 34. Na mi-temps essentiel les alaki na score ya makasité ba Léopard ba gagnaki na 70 à 66. Ba Léopard ba kokuta na kuna na équipe ya Angola na troisième journée na bango. Bonne chance na équipe ya ba Léopard. Mani narubi bombe lokoi bia bombe lokoi bana nga batang baza mona nga na bana ngariema baza kusipila wana na ngariema na maison héritier etika ni tulata bilamba bia batatu ah papa laka yeyo bandiku kaka na nga ba liboso maison héritier de tuvanda kana nga ba wana na ngariema tuvandi kaka bo tukinda kuzwa bilamba tutala boy basoda baza kuya Patrick basuda Patrick kanga bango tupusani pembeni tutala boy bakangi mutu a moto moko bakangi mama moko na bakoli na ye bakangi papa mako na $4,000 na ye bakangi mwana mwasi moko na babiloko na ye bakangi héritier pa utaki Dubai na bilamba na ye bandiku tumuna kaka basoda balobi ali buzwa biloko wana ngai siko inakumangi na ndaku nakuti kaka lipa pamba ngana lobi te funa bima na kende ulukeloko nini na kulela lipa nga wana na boutique wo na sumbi diama na ye na ntango na komiko na yuka di kanga bango basoda batulinga yo ozana nini na bitse ba mkonzi ndebo tumona ngawa nazata ni leo te nazaka na diama na yuka kapitani na bwanga bwako mitindu botika mutamoto wana kende botika mutababodi botika pe muta $4,000 kende tukanyi mutazana diama ab bango tukanyi mutazana diama bandiku ndenga bakanga bongo batu wana nyasu bakei badite bakei namona kaka mkonza robio masa yo tutiki bataba moto tutiki batu nyonso yo bimisa diama sana nini pesa biso diama tukabulanga mukonzi nakopia bino diama ngo boye ndenge nini oya zana lipa na ye apasula na tela inda mungabe na sana nini na kenda yoka mukonzi abi diama nini yo zulu bilanga na bi ibanga bino bakanisi diama yo wapi diama oya diama ngana lite eza diama manteka bandeku basuda bango moko baleli bakanisi diama nzoka manteka manteka uka baliaka ya présentation, ya magazine Nabino Plus 243, merci pour la confiance et fidélité. Tika, tout dédié, édition à Mokola Lelo, na Eric Nanitela, un grand monsieur. Autrement dit, PDG Oniva, Cour suprême, aéroport, bar, même à Kamoubi, Mikolo. Tout ça là, avion pour Awa, 2 fois, ma souris, Tama. Dada, merci d'avoir Kolanga, Alaki Nassima caméra. Vous allez payer la pause pour la stage, vous allez caméraman. Top journaliste, contactez numéro ils ont défilé dans l'écran. Baba Drakita, Baba Dramabele, fils Manibo et Kamachine n'a préféré. Et Kilo. Bah bébé, jamais vous attend. Oui! Ce magazine vous a été offert par Aéroport Bar.